Merci beaucoup Nabalandignan sur Ronsi News Télévision. Chaîne Moko Kane na Sarabino to Zawana sur terrain to Zawana sur plateau. Yango to kitaki awa lelo na commune ya Lemba kaka pona ko lakisa bino comment est-ce que tu travailler par rapport ya sujet au to kiti awa na kati ya commune ya Lemba ya pandémie oyo est paralysé monde entier balobi coronavirus Covid-19. Awa na Congo awa ba congolais belé bazolo ba que coronavirus ezalango awa te gouvernement na biso et salibongo balia mbongo oyo OMS est proposé qui mais ngai en tant que journaliste na tamboli je confirme que il y a la maladie, il y a le virus coronavirus na kati ya Congo awa mais il y a des choses oyo ils ont inquiété biso population ils a par rapport à décision mususu oyo mokonzi ya mboka to gouvernement to gouverneur ya ville de Kinshasa oyo azwaki kotika na ndaku eza mabete to tika na ndaku po tous se protéger par rapport à la propagation il y a coronavirus. Kosokola maboko et puis kopesa mbote ya maboko te oui c'est bien mais congolais avant nandaku o ya misana ko gagner par jour mais avant nandaku azo gagner et le côté to monaki na mboka misusu net na ba Rwanda ba kabola ki quand même ba loso akabaki ba biloko belé parce que ba bazana nandaku mais biso awa to moni et le côté et puis population aza ko s'inquiéter par rapport il y a port il y a masque obligatoire au gouverneur a zui décision naé alors bitola ta masque obligatoire oui, on l'a tati après ça 5 000 francs il y a amende. Est-ce que 5 000 francs on a ba canaliser yango ceux qui mutu lelo azui ba kangi lelo awa siko awa par rapport il y a refito oublie il y a masque soit kangi awa après 5 000 francs. Est-ce que soka commune en 10 mètres to 100 mètres ba kangi li susu est-ce que à couper c'est sous 5 000 francs to il fallait que moi preuve moko beto quittance ezala ala kisaki non kuna je ba kanga kinga pour na imprudence ya on a futaki na kisibe awa pour ba kanga li susu te est-ce que mbongo wana o tozo futa wana ils a canalisé et puis tozo lata ba masque ya liputa pe ma ezokangama to ebiti est-ce que gouvernement na biso et quoi ko kabola ba masque wana te bon, je suis pas non par rapport à la santé à Moutou, cause de la gouvernement ça la likambo na yo. Bon, c'est oui. Cause de la gouvernement ça a été mais quand même gouvernement alors qu'est pour ça les camps il y a je suis pour malobezara vraiment il y a un été qui t'a sujet sur terrain pour na ko la sarabino awa naza lemba awa nazoluka ba intervenant ba mekampi ko lobela par rapport à sujet na biso ensemble avec mon réalisateur na tiki bino bola na ba interview au tozonga sima pour to conclure émission na bino merci beaucoup ngai mbote ndeko na kuti awa na commune ya lemba ofanzi na ebiti oza chauffeur oza mécanicien oza nani. En fait, nous avons confrères, nous avons journalistes et réalisateurs du fait que nous travaillons parce que Gombeza confiné. Nous avons un quartier dans le Campépé. Voilà, en te voyant comme ça, aux hommes nous avons père des familles ou bien aux appels na bandeko, balé qui bazali. Na période où ça a été confiné, nous avons vivre en déni. Vraiment, c'est très difficile d'abord pour nous repérer ça moyen à vivre parce que même réserve ezalaki ya robomba pour to meka quand même ko survenir pendant 2 semaines 3 semaines ba pesagi et si l'ignoso ça dit to vivre dans des conditions moko très graves très difficiles et je n'ai pas des explications à donner c'est vraiment horrible voilà par rapport à ba masque auto zomona ya maputa to boni bamboka misusu ba ça ba autres masque onga alati oyo mais biso ana Congo to za ba masque ya maputa et ça parce que to lingi culture congolaise liputa to eza poto zangimbongo. Mon cher, déjà ma masque on personnellement ça n'aura formalité. On me place au moignon dans le beaucoup. Alors que place en maison mon raison solo mon insulte de la part de nos autorités. Ah bon? Parce que oui, je m'adresse personnellement au gouverneur de la ville monsieur Gentini Ngobila. Comment vous pouvez demander que port ya masque est obligatoire pendant que vous êtes incapable même de payer ça bateau masque à 500 francs? Ils insultent n'a pas en abisso. N'a mis tout dans la question est-ce que tu as rabattu, tout bas cochon, tout bas ngombe, tout bas tabac. Hein? Pourquoi vous imaginez qu'ils ont abattu balamgana tongo na mboka ou na Kinshasa lelo, asa même pas na 500 fois yo somba lipa. Alors des fois lipa na tongo voire même na lobi na tongo so maman mapa yo senga mbongo akimi parce que na ngote. Et vous me demandez d'acheter un masque na mifa et vous dites que ça pas obligatoire de peur que fout à 5 000 francs. Ouais, c'est nous prendre pour des bêtes voilà parce que biso to tolérant na biso nyonso. Moi je pense que c'est une décision ça n'a rien à voir. Vous voyez,
et ça vraiment natinati décision ana et nous avons la petite na masque parce que nous voyons la majorité des gens ba otambola et ça mukie bato ba chon na zolo papa na lié no route bien te na tongo na la muki ku no ye ba te na 13h na liani na kezwa et mamika ki te ndio na cha na zolo na ya musani na ochango te. Alors, par rapport au comportement des policiers, Moutolati a noté agressé, toqué na commune, na souciette. Et au Kolobani, par rapport aux policiers, on a pris 5 000 francs d'amende obligatoire. Je vous dis que Namboko de policiers déjà, ce sont des voyous, des koulouna. Tout le monde a sali koulouna dans le quartier, a sali moi banditisme, bakangi, lobby, moi formation, il y a 2 mois, 1 mois. A commis policiers. Ce sont des gens qui n'ont pas de respect. Moi, j'ai eu l'opportunité de sortir de ces pays. Namboka mundele ton policier a abordé, yo moko PC même natan ya solanae. Parce que à quoi peut repérer un avertissement, n'est-ce pas? Pour ceux qui ont ça, c'est la première fois. À quoi solana peut un avertissement? Que non déco prochainement que ça lango sous-souté, il faut tchango et ça pour la santé na yo, battre là pour battre la plus bandeko. Tu comprends quand même que c'est un agent de l'ordre d'ailleurs comme on a bango yangwa. Mais na Congo so policier déjà yé. Vous me kuna kuta na kulu na ton négocier que na kuta na policier parce que aye la maman masque à 5 000 francs a comme gola na même na téléphone na yo. O l'accent na ba photo na kata téléphone. Est-ce qu'ils a avoir na mamba masque? Déjà 5 000 francs na au gouverneur a saigné fouta comme amende. Est-ce que va canaliser yango? Tant que policiers ont joué yango, qui tant signe AP sanga mutu na fouta. Parce que imaginez-vous que non, ndé na vandi boué na tamu na lati masque te. Na kuta na policier mora kanginga na PC 5 000 francs. Par erreur na kuta ni sous na deuxième policier le même jour. Si on a fouta qui déjà, na ko l'accès que non excusez nga na fouta qui suite peut-être il y a imprudence na sala ngolsu bako comprendre que non na futaki déjà na journée on a futa 2 fois té parce que elo oni no gouverneur a tchaki soko futi 5 000 francs et que ba opesa yo pe mbongo wana ba canalisation peut servir biso to somba ba masque msuba ki opesa ba démuni o bazangi ba masque. C'est-à-dire ce sont des décisions impopulaires. Ba mon a payé quand même na Congo ba ça la quelque chose. Oui, mais ça a ça les États-Unis ont payé 4 milliards de dollars. Non? Bon, on est tous en société à textile à Congo. Tous en machine industrielle en alimenter. Bah confectionner des masques et gratuitement. Ce qui gratuitement c'est trop. Mais après moi à 200 fois on a super lemba a. Parce que les poutres place c'est où tu as habité. Namoka muto oteka est-ce qu'il est respecté muta simbili puto avant na sombango n'est-ce pas soka zaki na malade na mabo parce que babi malade wana ezota mona ba main sale so yi muto wana pa kosola ki simbili puto on ngape na zuango n'est-ce pas que malade e panzani. Donc tout ça je me demande surtout aux vraiment autorité ba réfléchir ça tous ça ba tout monde opportuniste ça moi avantage par rapport à Combo na comme place wana ba comme union la population mon cher déjà qu'on garder congolais pendant 4 semaines 1 mois na ndako c'est trop les gens souffrent c'est trop. Alors par rapport à ces gens-là, et coronavirus, ils ont à Congo, le gouvernement pour aller à Mbongo, non, ça c'est au fait maladie ça, hein? Maladie, moi personnellement je connais 2 personnes, au moko à Koufi, moko ba Hollande là dans la quarantaine. Mais gestion, il y a l'État nabiso par rapport à gérer malade qui est ici là. Ah, je trouve ça trop amateur, vous voyez. Parce que nous avons vu les cas au Sénégal, éradiquer malade dans l'Union Sicile. Total dans le pays, nous avons senti que moi amélioration, système médical n'a pas makas. Moi je pense que nous devons confiner Kinshasa Mobimba, même pour 2 semaines. Mais tu comme vous étendez tout ça. Déjà vous confiner Gombe, comme vous Fungolanda, Mundambu, malade des Ali, bande de famille batela. Mais l'État n'a pas également, il faut vraiment la responsabilité, moi sérieuxité dans la façon dont ça parce que quand ça amateurisme na niveau il y a l'écolo l'État tout le monde a même vidéo moi circulé entre général Kassongo na gouverneur Jean-Tini Ngobila général alors gouverneur j'attendais des ordres au niveau de l'hiérarchie. Donc lui-même le général ne savait pas hiérarchie n'est pas gouverneur. Donc ce sont des choses comme ça sur le lieu public et ça sont nous les intellectuels congolais. Donc je pense que l'État doit prendre les choses en main et faire en sorte que tout éradiquer malade dans les cas parce que déjà si on a la masque nde basengi attends que Gombe na solana ndeko na so ebimate. Alors pourquoi vous êtes en masque toute la journée alors vous me demandez de rester à la maison. Quand je suis à la maison je ne porte pas non.
parce que je suis à la maison. Donc voilà. Merci beaucoup. Merci. Alors, je ne sais pas si je dois dire un mot, lancer un mot aux autorités. J'aimerais que ce soit en Lingala. Nous sommes Congolais, c'est notre pays. Mais tozo sengana ba konzi na biso balaksa moi sans sa responsabilité parce que ekomi soni makasi, vous voyez. Ba parents ba futa ki ba mbongo bana il fallait batanga année sugité bana ba vena bandaku. À la lieu où vont les choses, nous espérons que toke na année blanche. Alors bana o balobi ba ozon la classe ba finaliste ba ozon ba confinement. Tozo mona ba fonctionnaire na ba banque bazo kangama mzoto et tout. Malade des autres tambolate. Malade des autres tambolaka so to kangi gondo. Donc moi je pense que à un moment nos autorités il faut pas réfléchir ça pega le roi biso. Merci beaucoup. Merci Ndérona. Puis nous dans la carte il y a commune il y a Lemba par rapport à sujet na biso autour sur la il y a confinement ba peuple congolais azole la confinement oyo et handicapé makambo ebele mais à dans la carte il y a salon carte na carte il y a commune il y a Lemba to na ko faire na biso pembeni amekampe ko ebisa biso par rapport ya musala na est-ce que confinement auto coronavirus o et handicapé musala na est-ce que azo sala kaka ndeba ndeko sala avant tout mois changement pour ezotalisama avant tout na biso non mbote bonne. Bonjour. Combo Shadrach. Papa Shadrach, tout tu as dans le salon. Pendant toute cette période, il y a confinement. Yo, Moussa, nous continuons. Est-ce que vous savez quand on est au salaire tout, moi handicap ça pas quelque part. Bon, ma camo vraiment changé ma casse depuis ma camo il y a confinement depuis côté Namboka donc ça ne va pas vraiment. Dès que tu m'as au salaire liboso, tout ça donc tout ça là vraiment les sociétés. L'activité kangami moyepe ba foot isusu batu bienté moye mutakata lisusu kezate batu belé comme ko tika ba sout na bango belé parce que on a donc confinement toujours akende pe wapi na kata suki on pona ki wapi akende wapi ba bakangi donc batu banoro bima lisusu te ya comme bomba ba suki dans mbongo ezo circuler lisusu na mboka tel ko la confinement oyo tozo souffrir tondo kata ba mitwe belé lelo. Par rapport à l'élo, tout le monde va cacher les moussous, il y a Maputa, mais Mboka Missou, va cacher les Onganti, il y a pharmacie, mais par rapport à Mboka Nambiso, il y a Maputa, on les a pour ligner la culture congolaise ou bien les a pour nous en Mbongo. Bon, premièrement, pour les Kozang en Mbongo, ils ont en Mbongo parce que nous avons se protéger les locaux. Nous avons se protéger les locaux parce que le gouvernement congolais a besoin de solution. Parce que Babiloko est comme au Tega ma chère. Il est original au Tega ma chère. On a sommi 500 parce que n'a coquille n'a pas. On a sommi 500. Tant qu'il est commis. Donc, aux ans, on a sommi à 500. On a sommi à 500. Même si on a poussé un peu de mouton à malade, il faut que l'objet est côté en bas la mort. Moi, il y a des solutions. On a des solutions pour le confinement. Mais en tant que citoyen congolais, vous avez autant aux auteurs dans le terrain. Est-ce que vous avez maladie ça? Bon, maladie ça on a mboka, mais on a trop moins de maladie. Tu vois quand maladie ça on a mboka, mais trop moins de maladie. Tu vois azobe là quelque part, bakanyi mutu wende tambola kana trop moins de. Mais tu vois maladie zali. Il faut se protéger pour qui maladie zali. Na cabine awa comment est-ce que période il y a confinement et ça na musala na ye est-ce qu'il est handicapé musala na ye toté mbote non papa mbote papa comment on a les petits tout coup à na établissement na yo et puis pendant période où il y a confinement où musala nous okende. Merci papa na kopé sanga micro na lobama muke à la caméra et le cause ça passe makasi et ça baisse. C'est vrai, malade déjà, mais tout se protéger. Et la malade en Oueza, écoute, baisse. Nanine, tout bandaki coller bien, bateau abano sombe la biso, les lots actuellement ba sombe la biso le souté activité ta la terrain n'engeza. Bati, bateau bazate, bateau sombe la biso bazana bandaku, bateau bako ya nanine na cabine pour pas flasher unité, bazana bandaku, bon, baza confiné. Et biso tira les biso moko te que la nani, tout ça biso moko. En fait, biso to banolia bien, ceux qui bateau bazana ba terrasse. Tant bazo mela akolinga benga mutu na yeba accompagner na komela mais moi crédit besoin te kama exact donc to prier makasi pour nzamba sunga biso a réanimer makamuna ye ndenge ezalaki bon
to continuer les. Alors pour la décision Oyo Jean-Tini Ngobila, gouverneur de la ville, a zui par rapport à Kolata, masquette ou cache-nez, yo aux yondeni. Bon, pour nanga, proprement dit, nous trouvons normal. Maladie, il faut se protéger. Tu vas se protéger. Avant qu'il soit trop tard, il faut se protéger. C'est vrai qu'on se protéger c'est normal. Mais, bango na bakonzi. Nasi maman muke moi ga point wana po parce que bango tango ba yaka pour na campagne. Na curiosité ce que na côté wana na isa curiosité. Tango ba yaka na campagne, ba pesa ka biso biloko gratuitement. Polo ba casque. Ba ce que tali biloko ba pesa ka biso na somo, ce que moni mituka ba kina eleka na campagne. Tu ne dois pas croire que biloko ezo bazo pesa biso meza ya biso. Bon pona ko longola kaka ba cache-nez oyo. Ça coûte combien au juste? Bon, pona biso tu vas consommer magasin te ba usage unique pour utiliser na boaka. Je n'ai pas assez de moyens. Na ko consommer te. Tamie na façonner ta bandenge na tamie ko na somba na zota mo papier mouchoir à 300 francs na mi bomba. Olela ke na misali suba mbongo. Oso na bimisi mbongo ngamo na olia na komela mbongo ezate na ke na consommer les sous. Tout autant. La vie augmente en fait. Augmente. Et la souffrance. Comme si tu oses plonger, tu oses nager, tu oses dîner de plus en plus. Boyebi mboka na biso ndenge tambolaka. Ce qui te comme à niveau toke wapi. Le bas par rapport à l'état na biso asa la nini pour déjà ko là par rapport ya ba masque na pas na moment campagne na ba yaka na ba influence wana ko pesa bino ba chapeau ya ofilé ba pour ofilé mais période ba tiki bino moi il le moment ko lancer na bango zani. Bon pour na biso pour nga particulier pesinga mayele. Et pesinga mayele pour na nini tango ya pasi basungi biso te batala ndeko malamu na tango ya pasi. Batala ndeko malamu na tango ya pasi oyo asungi bino prochainement toko ko kozela bango mesure po e piquer biso tango moni naza na pasi osungi ngate e salinga motema pasi tango kazo ko pesa ma omoni teke to avanga na loba na yena solo na ye na ko rappeler nanu toko tambola na yo to uti awa to ke nino ma campagne tango to komi ma campagne na nzela to tamboli bien avant to koma ma campagne to sala accident na kobosa na ndenge omemaki nga nyonso oyebi yango ke soki totamboli tolongo ati ma campagne tokomi avant tobima ma campagne tosala accident koto nyonso omemaki nga bien na kobosana na ngai. C'est pour autant dire que bango pe bamemi biso bien totamboli bien mais tant que basungi biso te na pasi tobosani bango. Voilà, tout ça pena batolier, tout ça ba kwado awa to meka un peu ko so bon cas par rapport ya sujet na biso auto kitaki lelo na lemba sur confinement bazo bimate. Est-ce que confinement o endommagé pe musala na bango to bazana bango ka ko sala musala na bango ndenge ba ndeko saka papa na ngai mbote kombo nani tala kombo na Orchidi Mbaki papa Orchidi Mbaki c'est biso dans tout tu aba pineza wa ba mitu kezokota mais par rapport ya période oyo différence ni au sali ba client na yo batu ba kota ka ndi bande ko kota to moi différence ezali en tout cas batu ba kota soutendre ezala ki liboso moi faillite eza vraiment donc Angola Nzambe moi mke tout ça la kaka c'est ça ce que tu coûtes au sans cache-nez donc tu bitu so banga l'état non banga l'état cache-nez za nango tu étais so mbito amine so 5000 francs au salut au weekend on va perdre qui est perdu te so ba non la ça bango ils en a poche si so ngana na ngone na bosi non ba so apiso mala et zo abiso te so to bana Congo to bana Nzambe ouais to bana est-ce que on dit ma peke malade des na Congo ouais malade des ali ouais na Angola Nzambe nda bomba pe so batela. Ça va baza pe belé to lekisa micro na papa na biso aza awa yepe aza kaka muntu misala maboko oyo to ebite musala papa eza nini mais mbote nanu opesa biso nanu kombonga je suis mpunga yo nani ngakomona nga Charlie papa Charlie ouais yoza tolier to o champi et ngana za tolier par rapport à période oyo différence ni osali ndi bando sakala na sikoyo différence ezali bon différence c'est parce que misala vo mezali susu mais atende za liboso o bato bima bango te o bato bima te mbongo peso mona na te do misala vo mezati
Oyo pe na kuti yo sans cash ne zo banga l'état. Bon na ça na ngo mais na la tiongo le mo be na limbi na zongi na poche. Par rapport à la décision au gouverneur de Zui sur la cash net 5 000 francs à amende yo au Kolobani. Bon. Pour nga bon, ils ont décision parce que malade ils en mboka. Mais na là toujours la taranabiso. Ah c'est quoi tarif ne ndeni M suspect boza trop cher, il y a pas besoin na bangonte boko c'est la confinement makam. Bon, na minute vena tout ça sous cher parce que je suis allé sous-té. Il a placé mon salaire $10 là moi on peut se payer 5 000, 4 000 tout. Du gars, essentiel bana balia. Mais misala ndeka ils ont mona na rati. Ils ont salaté, activité tout ça ko sala, ils ont sala maïsouté. Vraiment toujours vivre vraiment difficilement. Par rapport à cash ne oyo to komi osala maputa ba tisi boye ba mboka misusu ba pesi gouvernement pesi population ya ofele et ndenge komoko te ko loba que na moment ya propagande ba yaka na ba polo ba casquette mais na moment o ba ye na ngoti bozo vivre ndenge nini par rapport ya ba masque wana ba bipe pema bozo kanga ma pema par rapport ba masque ya bilamba wana est-ce que gouvernement ko continue la binoté? En réalité, le gouvernement ezali rôle fallu à jouer. Parce que l'État congolais a mbongo te. Toyoka kiawa ba oba pesi mbongo boy, oba pesi mbongo boy, oba pesi mbongo boy. Et pour na otonga kutu ya kotonga boy, ça ne coûte pas pour na gouvernement ezelo kwa muke. Tomona ki nani mwana lemba lemba aza député na junior na nani. Non non oya mwasi. Mwasi. Apesa ki na selemba oba ba biloko nyonso ba désinfectant ba protège apesi selemba mobimba. Mais pour le gouvernement, ça la protège moko. Qu'est-ce que ça fait? Ils ont combien? Ils ont combien? Mbongo ba pesa ki awa ba to yoki ba mbongo pesa. Mbongo ngeke nzela nini eza na maboko nani. Alors pour nous fabriquer loko yo. Écoutez bisoté. Donc ils a passé. Pour na bato bazo tia tembe ti siko que maladie ezate ko lo ba. Non, bato bazo tia tembe ba koki oza na moins raison. Parce que Papa Molière à l'aksaka bakuluna babundi mwasi na mobali kuna babomani bache mutumbeli bache mutulishet bakangi bazolakisa mais awa épidémie yé toujours ka ba nombre bopesi oh non eza autant de cas ba o ba kufi baza autant de cas comment ko laxate ba maladie wana comment ko laxate bibembe wana na poto tozo mona na télévision 6000 maladie eza oui mais awa nanoté à protéger des biso hein tozalaka nango déjà osoki eye tokuta nango te mais oyo no ezali non moi le ba na ba konza mboka par rapport ya situation ou comme biso période oyo ya crise oui franchement gouverneur de la ville a eu décision ya tozala biso nyonso na ba casque eza mabete pour se protéger. Mais kokanga mutu so azana ngote eza mabe makasi. Imagine toi loka 500 francs, mutazo ko somba ngote. Bongo 5000 francs ya ufuta manda uzelango wapi. Wana bozo tcha toujours KO, population bozo tcha biso toujours na passe. Donc tozala na babiloko wana te, eza bien to se protéger, mais atia rigueur te bakanga bato non kokanga mutu eza malamu te. Merci beaucoup. OK. Voilà, merci beaucoup beaucoup ko la interview ya population américaine un peu copé ça likanisnae par rapport à la décision ya gouverneur ville de Kinshasa par rapport à la décision ya mokonzi ya mboka sur le confinement sur port ya masque. Je pense bien que ngana za na maloba sur ba c'était parce que za piste d'opinion, question de recevoir les opinions de la population américaine un peu copé ça likanisna bango. Mais quant à moi je tiens à remercier bino batunyo vous avez qui na deux billets émission et to komina suka ba numéro zawana benga biso pour na ba remarque na bino pour ma suggestion pour na ba publicité ba activité na bino toza wana pour na ko recevoir nyonso mais avant de boucler cette émission je tiens à remercier mon directeur général Balobi Papa Joss Mbouy na kati États-Unis ainsi que sa femme son épouse légitime Maman Ronsi Moufuantsoni na kati États-Unis wana femme légitime na pesi bambote ya trop notre coordonnateur Edo Ngiama bambote trop na pesi sous mbote na Ronsa Makoko na pesi mbote na Ariette Upumba na pesi mbote na Nadine Pembe na pesi mbote na bino batino sozaki na début émission au P na Souka et je vous donne rendez-vous très prochainement na ba élément mususu d'ici là portez-vous bien au revoir.